Salut, bonjour, bonjour, bonsoir, chers internautes. C'est de pont juste de l'ère à laquelle vous allez nous capter. Merci beaucoup d'être là nombreux en train de nous suivre. La chaîne Abino, bébé Nabino Botamisika, B52, la mignonne officielle, vraiment, qui je vous demande avec plaisir de vous abonner. Yumtu on a nous abonner na B52 la mignonne officielle. Vraiment, je vous demande de vous abonner. C'est une fille qui vient de naître. Vraiment, elle a besoin de vos pampers, elle a besoin du sucre, elle a besoin de ce relax pour manger pour la croissance na yangwana. Na bisa kibino que na B52 la mignonne officielle eza basé na lo moko te toza un peu mixé na moi makambo belé belé, mais aujourd'hui na yeli biso hein, ça la make-up le plus rapide parce que ezalaka batu ebele balobaka ke makambo ebele ebele pour na make-up. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord dire un grand merci na ba partenaire na bato bazo soutenir ngai maman mignonne. Bato bazo soutenir ngai, je vois directement à Kafoulek mon général, hein, le général Stomy Boy. Merci beaucoup à toi mon général, merci ma copine privée Lydia Mboso. Moi ça permet la carte suédoise et à Archil Vakala 0033, sans oublier King Papa Follow le Floridor et Corinne Mantequila, et je vois aussi Benjamin Chimanga. Vraiment, sans plus tarder, parce que je sais, il y a mon parrain, alors toujours que maman, na ba maquillage, bazora temps et belé, mais moi je fais ça un peu, tout ça maquillage moko, et aux ananangos simple, mais n'a peu de minutes. Vraiment, Sylvie Malonga, ma copine, merci beaucoup. Djikandolo Mboto, hein? Djikandolo Mboto, lo mako. Donc voilà. Na maquillage na biso, j'aimerais d'abord commencer par naza na crayon nanga ya chocolat parce que nga naza muto pembete na crayon chocolat na bandara na crayon ko tsana na crayon, hein, donc voilà. To bandit na crayon, pardon, pour na musika na mona bien té. Je suis nazo souffrir na problème à misu au classer crayon na yo. Classer crayon na yo. Simple, ça est le simple mais quick. C'est crayon na yo, et dépendre quand na nengo rolinga, hein. Mon vieux luisant mbata, mon vieux luisant mbata na sorte riva, c'est gagné solo quoi. Donc voilà, maquillage simple mais passable. Voilà, merci beaucoup. Toleki na étape yo aussi ici kocha crayon na yo, et puis on aura besoin ya concealer na biso yango yo na c'est la concealer oil pro concealer les autres senga fezala un peu et les kio na moi teinture kozwa ya teint na yo te po et mona na vraiment l'air otango, donc kozwa vraiment ya teint na yo te, hein, odile odia étoile lobaka kozwa concealer ya teint na yo te otaye na se na banza bomona ngande na ocha mishika kalimasi ozomona ngande na zotia. Voilà, rapide, ok, maquillage simple rapide et aux athées que non papa sa sisi kolata banda vanda ki azozela oneti papa Gédéon Mukenza déclaraka soka zo bimana mama Esther Mukenzi ba déclaraka makasi oka o yango maquillage zo tsa ezo zelango uta Chine ou bien Canada. Enis Capé ça la fille choco pour mon ande na zo tiat, donc olandisi ni na wana concealer na yo tango zo tia concealer na yo o make sure utiango vraiment bien et landani na mundelu tie concealer na yo omeki un peu ko ajuster yango na se, omeki ko ajuster yango na se loka passe ezalaka yango soso sisi yango déjà ezala sous problème te. Donc bato ebele batunaka yango la mimi yo ozwaka temps mpona kotia beauté nazwaka nanga temps te, rien que 8 minutes kaka nazwaka mpona kotia maquillage na ngai. Voilà, na silisi na nini wana na kozwa oyo
nakozwa foundation na ngai mama Irene ba bengazi exotique. Voilà, nazui concealer na ngai na te na ngai na sela mingi caramel. Voilà, nazui concealer na ngai pakoli boye na elongi. Pakoli yango boye na elongi. Pakoli boye. Maquillage simple mais au bima propre. Là aussi ici pour use chiffon, na ngami ko use maboko to use chiffon, au frotter na elongi na vraiment boye. Au frotter na elongi na yo. Ya gelo Dimba le millionnaire, la kisa mama vidéo oyo poso bozo bima. Azwaka ta mingi te pona ko se maquiller. Je vous aime tellement trop que ba rigen de olo kilo rigen de olo ba lobi bas ba ndeko na bango bazwaka ta mingi pona ko se maquiller. Yango lelo na bite to meka nga nazwaka ta mingi te na meka mpe ko aider bandeko na biso pe bamona ndenge tozo sala po bazwaka ta mingi te tango zo pakola nini na ofo ozala vraiment sûr que na se wana o frotter pe bien po concealer na yo o tsaki pona ko tracer et mona na makasi vraiment te. Pakoli mwa mke na kingo pona ko sa couleur moko elongi na kingo eza te elongi ezala Fanta kingo Coca. Voilà, voilà. Quand on a fini, j'utilise Bibi dans sa publicité. Il y a du shop mais na sela na ngaka Bibi oyo numéro 2 pour na couleur na nga teinture na ngai. Sokoza na sela numéro 2 bato baza pembe koleka nga lokola ba odile odia ya ko sela numéro 1. Bato baza mwindu lokola bato baza mwindu lokola ba Karine Mamouzi na kata Pretoria wana perle noire bango ba sela numéro 3. Voilà. Donc zokende mingi bata mwindu lokola ba Enis Kapesa la fille Choco bango ba sela ba numéro 3 bata mwindu lokola Mami Go ya Gopide bata mwindu lokola ba la Dulcinée Mama Gopi please bata mwindu lokola ba la Dulcinée. Now we beat you now. Bata mwindu comprenez là c'est ma fille. Bata mwindu lokola ba Falov la Dulcinée na ba Mifi Meta bango ba c'est la numéro 3. Voilà. Nous sommes presque à la fin déjà. Ouf. Chaleur, nous sommes presque à la fin. Tokozwa oyo ezaka mingi pona ko bronzer ezaka mingi ko sunga po maquillage no tie okoko gardango toute la journée pona ko tsanini ko sunga makasi vraiment. Mamie, be careful. Excusez-moi ma fille. Donc voilà. On est là, ça continue et batu lokola batu pembe lokola ba Aria Chuluye Madame Lema yo c'est la poudre numéro 1 kaningeza. Voilà, nous sommes à la fin et non je passe quick maman. Go. I will beat you. Voilà, nous sommes presque à la fin. Comprenez-moi, ma fille, elle est vraiment dérangée comme sa maman. Ma mère me dit toujours que à la ndingai, vraiment là tu côté aux autres, on a besoin noir pour na bateau balinga côté ça, on noir na sa misu. On a besoin noir. On a besoin misu, na c'est à misu.
Nathalie Mwenda ya kokakotia crayon boité soka meki kaka mai bimi na miso. Donc voilà, tu moi crayon na noir na C pour oyo pour na meka un peu foncé, il bosso a miso pour na couleur homonique et abordable pour na yo nga na préférer kosela na nga musapi pour evanda bien. Voilà. Atie na nga mascara te na miso. Atie juste light na nga olo. Voilà. Simple. On finit avec ça. Du noir rouge à lèvres à biso. C'était un original. Akafleka, mon général Stomy. Oula qui sa maman. La maman du prince. Ah, bando peso retard te pour na bima. Vraiment, chers internautes, voilà, tout comme nous sommes dans souka. Le quoi souki n'angeza salité. Je vais prendre le perruque. Aux perruques nanga, andengeza lara. Il mon bouye, biso mo basi to yebi, biso mo basi to yebi nini. To c'est là ma perruque na biso. Voilà. Nous sommes batope balinga basit prochainement dans la qui ça easy way à côté sil mutu o ya monique alingi ya ta sil facile rapide prochainement dans la qui ça ndeni ne koko taper sil nao rapide. Voilà, na 8 minutes ya pamba sali maquillage na yo pe aussi ici. Vraiment, je crois que vous sepeli bat oh nyo surtout ba sepeli na vidéo oh vraiment abonnez-vous na B52 la mignonne officielle. Vraiment soutenez œuvre na bino ya sikamo na bino sikabotami akola kanengezala. Vraiment je suis très heureuse ya ko présenter bino moi séquence oh ya lelo. Merci beaucoup na batu nyo surtout oyo boko soutenir vraiment B52 la mignonne officielle. Maquillage moko simple au sali na ba nini belete juste simple maquillage au bimi na au calme mana papa au silicate. Merci beaucoup na balandinyo surtout ya B52 la mignonne officielle. Je vois na Djobour kuna Ali Jabir, merci beaucoup à toi Kilo Djobour. Merci beaucoup na batunyo surtout vraiment na bandeli lisusu na Yaya Gelo Odimba le millionnaire. Je vois Gino Bilele, roi de la sape. Je vois Maman Irène Bengazi exotique. Et puis je vois aussi Rigen Deolo Kilo ya Exxon. Donc Yangwana. Et puis je vois Djikandolo Mboto Lomako. Merci beaucoup la mignonne surtout Balandia B52 la mignonne officielle. Et puis pour terminer, vraiment je dis un grand merci à mon collabo, celui qu'on appelle Gina Watupa, vraiment mon collaborateur. Merci beaucoup à toi pour te soutien. Et puis on se revoit à la prochaine. Vraiment chers internautes, Tozawana pour Nabino, il y a le numéro qui s'affiche là. Na ba commentaire peu beaucoup ça ba commentaire Nabino, ba conseil Nabino ça comme la biso vraiment droit au cœur parce que Moutoua ayo kaka conseil je ne pense pas qu'il y ait avant ça ba conseil ba remarque et zalaka ça fait aussi partie il y a avancement et œuvre. Vraiment, on se retrouve à la prochaine. Avant de partir, permettez-moi, chers internautes, de dire un grand merci à mes conseillers. Je vois M. Roger Ntumba et sa femme, Mamie Ntumba. Et je vois aussi M. Jeff Ntumba et sa femme Nadine Chiswaka et les Chisnions surtout. Napesi comment on appelle ça? Le vrai Dariachou. Le vrai Dariachou son mot est là à l'intérieur. Je vois Papa Debs, je vois Trezeguet, je vois Karine, je vois Anacleta, je vois donc Binonion surtout vraiment. Je vois Ruth Beauté Nde Makamunda Simbi Babota Batebele. Ouais, dans Raza héros moko dans l'ombre. Vraiment merci beaucoup à vous et merci beaucoup de votre soutien à Bino, le vrai d'Arachou. Je vous aime tellement tant. Merci beaucoup et on se retrouve juste à la prochaine. Bye.